Il va monter la scène avant Moussala vraiment théâtre. Ça va trop passer parce que on a plein de tournages mais la baisse est à couper. Alors qu'est-ce que ça sur Moussala ensuite? À ça moi il y a un avant thème. Pour la ligne trop ma casse, la ligne un peu trop ma casse. Donc le bâtiment parce qu'il est émotionné. Il dit mais qu'il y a un coquille là tiki biso. Oh ça il y a un abou. Ça me moi et puis. Mais ben pas marana king. D'abord bonjour na batunos bazolanda biso ainsi que ba fan ya Solange Minondo na auto zo un message na batongo parce que na kangaki connexion ndera ezalaka na lalaki na la moki na tongo ni na moni message koti ba message koti belé mais avant lelo nazaki na Solange samedi parce que samedi tozaki na soirée moko ba invité quelques artistes comédiens na Fleuve Congo Hotel na moi na Solange na moi na bia ya bonne invitation na yo singa oui invitation ezali na yo na pourquoi mais nous autres bien té na ke pas ba parents na se reposer muke na soir to kuta na ga kuna vu que ngapi nazoki contre état ya kokoma soirée ngo na bika que non bon il y a Solange azalaki lelo subitement na moni ba message à bongo et puis excusez na okoka vraiment te ko développer mon souci message ni no ko lancer na libota na yo ba bongo sinde ko bango elo ne ko lo ba bango o ba ko tika la famille. Moi je dirais seulement que la famille soit forte parce que oh yo bango ba ko perdre non seulement pour notre biso famille artistique Aza vraiment azalaki vraiment importante makasi na libota wana azalaki moko oyo famille bandaya kotala pe hein je dirais que bazala makasi nzambe kaka ndenge nzambe nde asalaka bon nzambe azwa apesaka et puis nde azwaka alors donc y a rien encore à ajouter nzambe kaka nde a fortifier mitema na bango donc voilà. Merci beaucoup. Merci. azali kolela pasi na liboko tant bamoni esaccentue bakene na hôpital na biso alemba Saint Gabriel bakomi kuna bango balobi ezaka na bango te batransféré na mama emo et c'est comme ça que tu es koyoka kufi c'est vite parti donc loboko sa sœur tant tozaki ne lombe yekuta isi biso obi loboko wana lelengo il y a 2 jours il paraît mais bakindane na prière il y a lobi babeti soki masasi ya molili. Moi je ne confirme pas c'est sa sœur mais yango kaka ilo musute mais c'est na mama emo qu'on nous dira ner moko katanaki allez azo sointé yango mimi mbala moko po sala ki pa VC
Donc c'est vite parti. Donc ce qui bande bozo comprendre témoignage ya liwa ya maman Solange Mindondo et bandi kaka na loboko et puis na loboko comme si na AVC. Non, information mosusu bende ezate eza donc au président Masebe alobi ka yango toyoki ya. Donc information mosusu ezate bon. Ndenge président alobi ke tozo confirmer te parce que ezaka ndenge toyoki bato bazoloba loba et puis bandeko na ye moko pe balobi mais nzambe ka nde muta yebi vérité. Mais bon ngai nayebi mama molili te ngai na confirme mama molili te eza que liwa ezotambola. Non, je ne peux pas confirmer qu'il y a un problème mpo na obi toza bato soki napesi exemple na avion nanga moko tokufa na avion na biso na coin même caméra ne comédien te bamécanicien mosusu mpe bakufi ebele na baka wana toyebi te bamaçon bamenuisier mais koyebana te bacomédien baza nano avant tout bato. Alors soki ekomeli biso lokola toa bato yango tokotika na Solange Mindondo azali mwasi mobali une combattante soki atelemi mpona problème okomona bino mibali ta mosusu bozongi nsima e azalaki na bolingo ya bato mpe respect ya bato ngai nazaleki ne na bandi mosala apres ye mais ezalaki soki amoni ngai te président akoya apesanga bahonneur. Donc azalaki na humilité moko non na jeu kutu koloba te wana aza ndoki Mindondo so ozojouer na ye n'importe quel rôle soki oza makasi te okoki te. Donc wana azalaki actrice complète etala ye kobakisa na bale na danse. Donc nayebi eloko échappé na art paix à son âme. Nous avons perdu. Avant na kendela na souvenir na lingi na zonga na eloko ototo na président Masebe ya makambo ya bakindoki nga penza kindoki bon nga na confirme kango na sens nini parce que yoza mosala nzambe oyebi bible zo bala biso to tambola na molimo parce que mon muto azo tambola na molimo nda o comprendre pe makambo eza na kati ya molimo. Donc ngai pe nazala déjà victime ya batak démoniaque. Oui, quand la baninga na biso théâtre donc eza na petit moko o na bombi nanga na boy nanga koloba kombo ayaki pe ko attaquer ngai grâce à ba prière de sala ikena ya ko yeba yango donc kindoki ezali conseil na pe opesa baninga na biso ya théâtre vraiment tozalaka beaucoup plus bato ya losambo parce que diable existera azali soki ozana nzambe te donc monaka ba problème ekoma pour na souvenir ezali vers 1989 ngala bandai koya ka ala lupango esika mama Mindondo na ofanda wana to bandi ba théâtre ozomona penza ki eto na moi soif ya musala ngo bolingo musala ngo trop jeune nazoya pour que amemanga na groupe salon mona na oyata musu 6h pour ba tawana bana ko ne répétition mona 7h abaki déjà répétition mona nga 6h na ye nazo sola na ye ti akobongama ti na ndenge akokende répétition mona na kepe na poussier ti na terminus a jui transport accueilli. Et puis souvenir mususu mi balé ezali que tant que tozo travailler na ba papa bonheur na la source wana chez Amoro tant que tozo travailler wana ezalaki ye na kabamba masasi ba wanda ko ya souvent ko assister biso na ba répétition vraiment ba souvenir on a gardé makasi pona ye yango wana nouvelle komelinga na yambi mupaya ayiko talanga na 6h akoti to sololi tango abimi na kangi porte
3 minutes après naoki obetela nga sur porte mais président beaucoup fait li mutu na kufi na bimi kutu na bima makamni ngo ibsanga na tongo nani akufi abi na ngai Solange Mindondo akufi vraiment et ça la nga le roi liboma omoni nde naza na sukolte na brochette na lati li papa na chepolo nde na yembango donc ezaki choc pour tous les voisins tous les na lemba donc vraiment ngai et tant que moi na lemba artiste à lemba na yebi ke biso nde to kufeli makasi Franchement, impressionnant yo par rapport. Pardon? Zaka passe na ebite sona lobani ya passe. Bon rata muto abela boyo ki abela ki akufi. Mais o ka ya brisque ça passe. Mindondo tiki biso vraiment na balabala. Et ça passe. Bonjour, bonjour. Impressionnant. Non, non, on va battre mon minangai, non, on va battre. Nous avons besoin de 5 ans, nous avons quitté le vendredi, na 7, à Béni, Moko, à promettre Bisso, envoyer 10 jours en Angola. Les lots de la répétition, mais la Bisso va camber.